Merci na bala nyonso ya tokomi wapi na yebi toujours boyebi ke epenge Fofana nazalaki na moi séjour na nga na Dubai. Na esaki bino keno musala ya mopanzi sango eza musala mingi ya mwesenga kotambola. Mandela tokomi wapi naza aussi na espace munene o ngai na présentaka toujours lokombela na watetela. C'est là où bon nga un mon a dit chapeau ana poso nkoi na mutu na ngai. Tozana ba province na biso. Mais avant ngai na plateau na remesaka toujours famille Mboloa. O nyonso ayebi keno Sankuru o aza Sankurwa ayebi qui est inspecteur Mboloa. Moto asala effort ya kosangisa eza mutu anandelo eza mutu ya watambolo eza mutu ya kondo chumbe eza mutu ya vimbo eza mutu ya jalo owele chumbe wembo nyama vele lubefu lusambu okako mais quand musangai muto aza député élu à Sankuru muto aza politicien élu à Sankuru. Je vous suis dans le courage en 2011. Na quel komona honorable Frank Edjong. Oh lelo Lumumba za héros. O akufa. Mais na o asala amarka yango aza héros. Mais Frank Edjong kozala victime ya mboko. Yango ba pesa héros vivant. Aza na bomoi. Depuis azwa kombo wana muto aweli na epe azati. Muto akote doute epe azati. Si on a la constitution en Mboko, au coup de excellence à parle, à comment constitution. Mon amboka Frank Edjongo, aloba on a des monsieur, mon amboka Eliezer Nandeko Flavien, Motawanga nango azati. Aza aussi parmi bato ba corriger ba texte et la constitution. Est-ce que maman né mon dentier malobaka? À quoi ça? Manix. Na sengi yo monte élément oyo parce que toke na ona Sankuru. To komi na chumbe na Manix. To zui moto. To longwe chumbe ti. To komi wapi na chef Foulier na Lusambo. To binisi gouverneur Gilles Elodi. Pe to zui nzela ya kokoma wapi na Mbujimai. Lusambo Mbujimai. To sali documentaire na Manix. Maintenant, non seulement na Sankuru, silence radio na ba élu. Là, je mets quiconque a défi. C'est là où on a commis ba élu aux notables à Sankuru. Parce que na makambo oza ko sala, ozo leka ba élu. Comment est-il possible ba ozo leka na Top Congo? Bazo raconter ba histoire mususu. Maintenant, qui concerne 6 territoires à Sankuru. Silence radio. Bato na Lumumba ville, bato ba sepeli 0. Lumumba kutu place se bakenda kobomaye na Katanga, batongi. Mais pas Lumumba yemoko. Même le président Mboso a commis à Kamwe. Ce qui évoque Djomote, bato ba zangi sika ya kolala. Ngayo na oloba. Dans le même village na Patrice Emery Lumumba. Naiko, village on a l'eau. Et l'eau côté. Ce qui va te bakei, faut pas zonga tume baya kolala. Mais mon tété anda me magasima. Mais mon louba somi sima et pas mon tété là, azotunga. Mais pas ba tété là 0. Ministre intérieur, mon tété là. La mère Mende, mon tété là. Jean-Charles Kotolola Kombe, mon tété là. Moïse Kanga, Moutetela. Joseph Olengakoy, président à 500. Azo a solution pour la Est, pour la Martin Fayou. Mais pas na Emoko, na Laksabino Mboka Mukunjim. Zamboka papa naït. C'est un chef coutumier. Les gens quittent, celui 15 km pour pas qu'on a le bœuf ou le téléphone. Radio est athée. Et Meru Kunji, Eli, il y a le bœuf, mais le bœuf est l'autre côté. Papa sur un téléphone et c'est lui, papa na biso sénateur chaud qui tourne. Sur le commune à Tchoum, on m'a dit tracteur, là merci, na général Oleng.
bakamati dimi te elokene nya kopo no tetelami parce que dimi le bon Michel osaka le ko kamika o moto mosa de fo dimi te to tetela Kinshasa dimi lo to la Goma mais comme Michel kandi parce que etike ko no ko modi holonya akambo wetelo sans kundo luba sa solution ndo songe sa solution kakamati dimi te nyange autre ka tegete sans cours mais wa député eko mbisha soni est-ce que sans cours ko la va député e kumani moyo Fofana kumani moyo Fofana la pression bote deux fois la ligne nous yomo ko se présenter pas to kinde kitetela to kinde lingala to kinde français parce que moi je passe pas comment battre bazaba intellectuel so ok na ba magistrat bazali na ba procureur bazali na ba médecin kutu kolobati na ba opérateur économique kolobati pour na outi comment c'est la première fois moi na Sankuru azui kutu médaille d'or chamane TH ba honorer bango à nos frères chancelier à présidence mais ça fait mal au cœur à cause de la division mutete azo préféré masue kende kisangani ya koto yo ekiti na parce que ça il mange à Sankuru tant moi il connaît tous les députés à Sankuru ngai Fofana na âge nanga oh alingi to ça discussion eza député eza sénateur na ça na il mange à kaya katako na komi na kole hôpital général à kole l'équipe même na mayemo babuki mais kufi nyos gouverneur o Gilles Lodi motabimi sienga pongo na ke osa campagne ya Gilles Lodi na silisi na zui makolo kolongwa lusambo timu jimai otoko shanga lusanku e mamoyo analingo moyani tondo je vais d'abord parler à moi en français tout ça ndengo lobby Fofana encore une fois merci naza komona mingi Eliezer azolo ba makambo ya Sankuru je me demandais ce monsieur pourquoi il s'intéresse na makambo ya Sankuru azoye ba makambo ya Sankuru ndengeni et c'est la première fois que je sois reçu et n'a pas comprendre que Nzokande Sima des grands hommes il y a des gens qui sont derrière donc Nzokande Fofana mutazo bimisa tolanda kayo Fofana tolanda ko nyose Eliezer alubaka moko soki alobi anyanya to katani na kosa sina comme ya lome na bimisi couvert mal et maman wana kuta futa magata na ndengo ozo bimisa ka bo hôpital ba école moko nyonso tout moi je me demandais Eliezer azoye ba makambo yo wapi Nzokande yo na sepeli komona yo lelo Fofana et plus encore j'informe que eza étonnant de voir un journaliste na âge na yo OK kulukanga nga mutu na lukio te OK kolukanga po futelinga na transport au che carburant robi yakatro ba makambo Sankuru ça a des fois à informer félicitations merci nzamba pambola merci c'est à ce moment-là que je vais me présenter Kombonanga Benoît Wichinjadi nazali chef de travaux na ISTA yo kama qualité ba tetela doctorat na environnement na IPN nazali enseignant aussi na l'université Simon Kimbangu. Naza secrétaire général adjoint, il y a MLP, il y a honorable héros vivant Franck Diongo. Moto ala pa okene Sankuru pour na division. Voilà. Et naza opérateur politique. 32 ans, naza la kaka politique à Sankuru. 32 ans. Naza na katia politique. Massivement voté non élu parce que balongola na makasi. Na nyataka na 2018 balongolinga na nyata na masina awa na provincial na 2006 balongolanga tabule mutazwa kam siège nanga tellement que nazalaka na majorité présidentielle na tango wana et que tozakolo ba ke élection ezalaki transparente alongolinga na dernière minute ba yipsinga non to ko récompenser autrement ce qui to lobi que balongolio comme il y a outil une opposition ba comment na kezalaki tricage comme Jean-Pierre Bemba Zako réclamé pe bani des naza victime deux fois il y a choix ya peuple vers mais ozo lembate nazo lembate
traque à danger. Dans 2023 qui vivra verra. Donc, na ye awa comme moi na Sankourou. On parle seulement de Sankourou. C'est là où je parle au Kombe, la Nawate. Voilà. Bon, comprendre, je pense que non, Richard Pangui, Maman Coco, Pasteur Félix Sombo, à partir d'Angleterre. L'autre, l'ami, il Sankourou. D'ailleurs, pour nous compléter, na moni aux jeunes moko ambitieux aux oluka information. Avant to kota même na dossier na ebité likamuni no benginga, mais na ndengo zole la Sankourou na zelana fungola na miso. Pour nous mona que Congo yo bandé banda Congo. Ce n'est que batete là. Des bazo peut sa pouvoir à tous les niveaux. Natangelo. Mais là on a bengi onde yango. Muto abandé indépendance à Congo. Lumumba. Lumumba bunda bundi. Lumumba mutazala qui majorité dans le Parlement. Celui qui a la majorité, il fallait dans la présidente. Lumumba tala lubité. Pona dina sala mbilinga mbingate po erwana kasavu bazoluka indépendance à Bakongo. Lumumba mutapesi kasavu pouvoir. Abiyo zala président ngana zala premier ministre. Kasavu butango ayeko suspendre Lumumba, c'est-à-dire Lumumba pesi kasavu pouvoir. Personne ne me contredira. Mobutu azalaki colonel. Général Elondola Mutazalaki Mukonzi. Général Elondola Mutu a suspendre à monter Kasavubu. Coup d'état. L'esprit n'a pas venger Lumumba. Mais on lui a se présenté Yemoko président de la République à Pessinan Mobutu. Alors, yo tokendaka 6 mois, yo zwana nous présidence, Mutu nyo sa contredire. Nda apesi Mobutu. Mobutu pe a gogolier. Mobutu a continué présidence. Soki totali lisusu mutu abandi Afdel Kisasengando. Comment on a le suite? Afdel comment un musée? Je répète, Lumumba apesi Kasavubu, général Lundola apesi na Mobutu qui fit colonel. Kisasengando mutake kozwa Laurent Désiré Kabila na Tanzanie. Nda ye na ye papa nda komi na Goma nde babomi Kisasengando de Laurent Désiré Kabila comme président. Mais pourquoi Bino va têter la bolobla qui s'assure? Yo zelana no yo kana no liste na nesilité Fofana. Si quand Laurent Désiré Kabila comme président ye na Kinshasa, a sali charte de la transition, a sali parlement o yezalaki assemblée constituante, o yazwaki ba association na banani. Na charte wana elobaki que soki président akufi Mouto ya ko remplacer président, c'est président de l'Assemblée nationale. Net ndenge de lo constitution zo ba président ya Sénat. Natanga Laurent Désiré Kabila président de l'Assemblée nationale. Écoute ani pe que Laurent Désiré Kabila koufi, madame Oumatoukou présidente ya Assemblée nationale. Et refi attendre madame Oumatoukou micro. Madame yebisa biso programme na yo ya gouvernement comme yondo ko sala intérim et ko zala ndenge nini. Madame Oumatouka Douate Joseph Kabila de la papa na albito pesana nous transition à moi. Moutete la kaka sous sa pesi pouvoir. 4e fois. Joseph Kabila 29 ans, président de la République. Guerre na est, non, tout cause la diriger te na mona mukebo na boye. Nde Baké, San City. Les 6 signataires au bandimi que Bisso Tondimi Joseph Kabila dirigé Bisso Bangonyo Sobatete. Adolphe Ono Sumba. Mouta a signé comme RCD KM. Ouais, Miss a bloqué la Sankourou. RCD Goma Adolphe Ono. C'est un gens qui est armé. Le Tundola Pala a signé comme expert politique. Dans la charte. Tshisekedi Aboyiko signé. Olenga Koy a signé. Opposition non armée. Lambert Menda a signé na RCD KML Yamboussa Nyamwisi. Madame Oumatoukou Yemoko présidente de l'Assemblée nationale a signé. Chez Okitondo comme directeur du cabinet à Joseph Kabila. 6 signataires au MMA pays na 1+4 batete. Bana Sankourou. Bana Sankourou. Et Bana et l'autre côté. Et l'autre côté. Mambozo le beau est solo. Kasi mutu nyoso ya zoyo kanga na zolo ba contredire nga bimisa charte ya transition na place oyo zomona ke na suka bato oyo ba signé 6
Mais pour un toza na muto abima muto amayele je connais les 7e kasi tunai 7e signature ezate botal 6 wana batetela na tangi Adolphe Nusumba a signé, Lambert Mende a signé, Olenga Koya a signé, Chio Kitondo a signé, Madame Matuka a signé, le Tundula Pala a signé. 6 signatures où il y a 1 plus 4. Batetela basa ba l'échec, même dans l'histoire, même dans la façon de parler. Adolphe Kakatanga Silisi ko signé, il fallait une la vice-président Balungoli pour commencer à atteindre l'objectif. Azaria Saye. Bouzo Banabiso Moko. Après Toye Joseph Kabila a régné. Glissement et Koti. Parce qu'il a fallu l'élection en 2016. Moyen tout que l'élection en 2016 est il faut transition. Oyeye Kopé ça n'a Félix et pouvoir. Parce qu'il fallait tout ça la transition. Oyo Chibanda na Badi Banga baye comme ba premier ministre. 3 signatures. Accord. Oya 5 ans. Moutazalaki secrétaire, il y a 5 coordonnateur, Monseigneur Djomo. Djomo Nicolas. Nicolas a signé. Ouais, il m'a dit président. Yé Mouta a signé qui Kenandimi. Mouta a signé opposition politique au Baye Kopé ça y cadeau à 500. Olenga Koi. Oui, pas la bango attaque. Et l'autre côté Moto ou te kota kati. Mouto a signé comme expert politique. Il y a Joseph Kabila Lambert Mende. Ndeto sali transition, oyo lelo to ken élection, Félix Abimi. Bazolo kabatete là. Et là connu 0. Maintenant, talaka place le sous likambo ezali. Attaque Joseph Kabila ngo ba pesa kaye pouvoir, mais Joseph Kabila pesi nyoso na batete. Coordonnateur à 5 chantiers. Tikana tangela yo. Avant tout koma kuna. Joseph Mboka Mutelo koye Simba Kamboka c'est la diplomatie. Apesi Chio Kitondo. Donc à côté l'ambassadeur nyonso likambo nyonso alinga bouger chez Yaka. Politique na ye nyonso avandi ça. Apesi Lambert Mende. L'homme au verbe facile. L'homme au verbe facile. Donc il ne pouvait pas faire 3 heures du temps dans la République démocratique du Congo. Joseph Kabila Fatanga Mutete. Ce qui a tangi. Si non Joseph Kabila Azam Kusu. Ce qui a tangi Chio Kitondo te à Kotanga. Et plus grave encore, Joseph Kabila a 5 chantiers où ils ont développé Congo Mobimba Pesi Moïse Ekanga. Mutete. Sankou Makadam Izate. Papa. Pour moi Makadam Foya na Kananga. Ou bien Okende na Goma. Joseph Kabila a pour organiser des élections, tout le conflit nyonso. Oh, tout ça, le président Félix. Après, c'est Olenga Koy. C'est ça. Joseph Kabila zui armée dans ma boca général Olenga. Maison civile, ce cas qui maison civile. Joseph Kabila zui nyonso est libre internet nyonso apesi. Kunji. Toyoka na kakakati bazolu kakani koloka mais bango de bazowela katoma ba poste ba député provinciaux bazokufa na choléra hôpital bazowela katoma ba poste ba député provinciaux bazowela katoma ba députés nationaux voire même bazowela na bana mike ba poste ba gouverneur même ba gâteau nyonso minene tout na centrale ozali et bozozo mapena provincial on appelle grandeur ya batete tozana na 4 héros nationaux 3 batete Oye héros national sur le plan politique. Tozana Lumumba. Yena musée, ba héros politique. Oye na culture, Papa Wemba a été proclamé héros national. Deuxième Moutete. Oye na makambo etali église. Maman Olangi a été proclamé. Sur 4, tozana 3 héros. Mais Bazola, Yogara Marambo. C'est important de retenir. C'est sur justice, hein. Kalamingi to koyoka yanya kozala proclamé parce que circonstance nyonso yanya kufeli justice à Congo c'était un héros. Donc tu as même 4 héros sur 5. Un jour notre président ko décrétaka yani wana héros national. Mais ezoka musanga
baene nyonso bazolanda pa ya Lumumba te oyo azwa même pouvoir apesi bayaya nyonso bazowela kaka katoma b'intérêt ya mike qui ne les honore pas baza na ba dimension ya kudiriger mboka oyo boyokane eza te ata makadame eza te yo ozoloba kutu makadame ndako ya kokolo supermarché eza te yo ozoloba supermarché station essence ezala te station essence na Sankuru eza te yo ozoloba station essence scanner ya hôpital ya bamemi carburant Chikapa na Mbujimayi batetela kolongwa dibele kokoma loja ça pose problème Fofana yo koloba kutu mamemi carburant te ba bateau nyonso sala expertise awa na Congo mobimba bateau baleki ba bateau nyonso eza batetela après Bangala kende kaka na ba bateau nyonso eza na libongo awa batetela bazana ngo kaka 6 7 8 6 7 8 mutu moko ozira fini lokoto FMI oye kozwa marque mukoyo akozwa bateme fils Teme fils Aplo elo Njolo frère Aplo Atrekonga nyonso bazaka na 5 6 5 chez nous rien ngayo sanga so c'est la même ya bamituka na bango kolekeza olinga ta mwa so oza mutetela fo ba finga boyo kamboka mawako ba province ma Fofana kobenga ngate pona koya kopesa nga mutema pasi soko yende ko sala émission wana ko rappelinga biloko wana vraiment épargner na AVC na niveau de études aux anango tant ozoka nemo ndatie mazolo baki soki ngai na lobby balobaka ka ngai mo ndatie na lobby mabi soko ke na Canada bala sonda kwa mutetela soko ke na États-Unis bala sonda kwa mutetela mais soko tuni na politique ba poste ya minene nyoso batetela otali président komi na loja président Félix oto yebiye to moindenge ba cholie na Katanga policier balusi abi okene na hôtel te baluka boye hôtel yango awa e ba balusi na gauche il est commis président de la République il y a un conseiller bazobenga Lokaso conseiller Lokaso ils a soni aux a représenté à tous les 6 territoires à Sankuru maintenant aux a conseillé Lumbavi les a on a lowa batongi makadame na Sankuru eza 100 jours ba député baza ben incapable même à ko interpeller DG à OVD pour la kotunaye pourquoi il pas la biso makadame ezati quand on a commis ne sait que non akanga ona wambula nyonao on a kon ende Fofana et pays on a un devoir ya ko luka ba mikolo mais c'est mon anga ezanini à chaque fois na yambaka mukolo apambola anga oza ko pambola ya dia signe malamu papa oyo na bana no 60 ba étudiant inikini ya ista asana radio na loja aebi Sankuru tous les 6 territoires oyi ko expliquer biso ayaka tolo Sankuru chaque année ngoika sonji gouverneur konde tolo Sankuru we ko Jakarta konde mbela ta tchala lo GB konde ça point de presse we ko chumba wa vudu oluba maya ka tolo Sankuru non okuchumba ya ka tolo Sankuru bu otwalu befuka ka tolo Sankuru bu ase watambo lobi ase vimbo bu mais ouais attaque représentant attaque satinière akokembita dimbolaso ayaka tolo Sankuru j'étais si quoi dans ce coup na Sankuru au moni même tango yo lobi que la mawate wate chaque année à Towe Convo moi je dis ce n'est pas chaque année moi je vous dis chaque jour mais silence c'est radio na Kinshasa année c'est trop otononga kakanga lo année tu quittes bien chaque jour à Towe Convo le Sankuru on est là d'accord tolo Sankuru muto yazo boma bato na Sankuru azaka ka Sankurwa oyo azoboma mwana bandeko na ye na territoire moko songolo pakala kaka mwana territoire wana mwana loja azoboma na Katako te kaka mwana Katako azoboma na Katako mwana Katako yaka koboma na loja te kaka bana ya loja bazoboma na loja bana ya loja pe bazoboma na lomela te kaka mwana ya lomela ndazo ozolanda
bamikomisa barebele baennemi kaka ya bandeko na bango oyo bavotaka bango baosilisa baélecteur bazosilisa baélecteur c'est pour se maintenir olie bavise même ata présidence non baza kose maintenir kaka batikala badéputé nationaux éternel député epa na yo mungu eza te eloko sardine te eza te biscuit eza te ozoloba mungu na sardine même place à vélo koleka eza te vélo même ekoma ozanga koleka province oyo osala fierté ya vélo vélo ezozanga place à koleka okuti moto okutu rayo ya pamba ya vélo ekatani moto aozela une semaine mpo rayo ekomela voilà okindoki te ozomela mai ya molangi ya plastique bazozela obwaka molangi mpo moto alokota akende otya mafuta mpo ya balambert omende na charlotte oyo biso tozobwaka awa tozolobaka ekomi déchet namona yango oui osimi molangi ya plastique ya bato batelemi baobeta batu soko osisi komela mai nazali kofinga te mobengi nga toloba vérité oui tozoboma te ça fait mal même ntango napesaka cours na bauniversité ere moko nayokaka soni koloba ke nauti place esongolo parce que soki bana bayoki intelligence nga nazalaka nazopesa cours boye je confirme butu na histoire bana babwakilaka nga mbongo boye babi prof ozopesa kitoko moko ozomona bana bazopesanga neti musicien eza ora ya batetela mais pourquoi epa na biso ezomarché mais comment je vais expliquer que chez nous ça ne va pas toza na baconseiller na présidence toza na baministre ya batetela koloba kutu te ministre ya batetela il faut kotangaka nyama na kombo nango toza na si pas troisième personnalité na gouvernement troisième personnalité quatrième personnalité sur des tetela baza ba ministre pamba te excellence Aselo vice premier ministre ministre de l'intérieur deuxième ça fait une année à Sankourou et sécurité c'est-à-dire mazolo beloko te même dans village natal na yemoko zela to préciser ba fonction parce que kolobelango pamba te après président de la république na denga gouvernement tolongoli parlement c'est premier ministre après premier ministre c'est Daniel Aselo troisième personnalité de la République. Après Daniel Aselo, c'est Lutundula. Quatrième personnalité de la République. Et après, le ministère Oyeza gigantex. Na mona image moko na village na ye mutuka na ye morezo po ya okati ezate. C'est pas ça un peu vidéo. C'est transport et voie de communication. Cheribe OK. Atindi ba transport zeleza ba ministère nyonso ekoki kokoya ofika batetela ba ministère nyonso ekoki kokoya faillite sauf transport OK na RVH espère à outil Belgique mais chez moi Sankourou aéroport zéro donc to mitu na kapenza to kondona kapé ba président nguni ni ba pesa kabiso nyonso ko to sala nini bango misa to na bakoyo kana nanu te ba yebisa même ata Félix Tshisekedi biso ata balabalo bozo sala na mutu DG a OVD atikala kotia makolo na Sankourou te bakoki kovanda te zwa même ntango bazalaka na Joseph Kabila wana Joseph Kabila nda boya 4 tozaleni tozonga pe masola Joseph Kabila na monaka Joseph Kabila ngai moko vivant abengisi batetela nyonso ngai pe nazalaka na réunion nazozwa Emery Ukunji témoin nazozwa Olenga Koyi témoin nazwi Shokitondo témoin nazwi Lambert Mende témoin nazwi Lutundula Pala témoin soki nga nazalaka te Joseph Kabila bi na pesi bino 2 millions bosala projet moko pona Sankourou baba swana on dit basima mbongo na mabaya mokili te mbongo ezonga o azala DG ya toza kokota ba réunion wana na ministère ya communication ambassadeur tina Chine yoka réunion ya liboso tozokota na ministère na communication et média Joseph Kabila kanisi ke mbongo eza moke aye kopesa lisusu 3 millions ba réunion tozokota pa Shio Kitondo tokobima réunion oyo albibiso kaka na oyo albibiso kaka na Chumi oyo albibiso kaka na Lodge oyo albi kaka na Kole eloko te mbongo wana ezonga esalema eloko te natangi bango kombo soki nazokosa natangi Shio Kitondo natangi Lutundula natangi nga lingi pe o précisera pota on alobaka na TV na mawa lokuta quand tu cites mon mboka Lambert Mende au Sankourou Lambert Mende représente quel côté quand tu cites Jean-Charles Okotolola Kombi na niveau ya Sankourou a représentaka Kwendini
soko cité mona mboka Lutundula a représentaka côté nini. C'est ça aussi to yebaka pe nani amema nini pas na bango aussi. To bandi na lodja. Na lodja bato baza ko incarner ba leader o bazo wela. O bato bazo kufa makile bazo wela ba leadership. Ba oza ngata sekela ko baza ba leader na lodja eza Lambert Mende na Jean-Charles Lokoto. Comme aux autres nous ba leader. Ouais, na bato pa ba yeba, bato ta ba botami na Kinshasa, ba botami na France, na ba leader na leader. To yeba pe nana tonga hôpital, nana tonga université, nana tonga nzela, nana tonga piscine. Batu na bango moko ba yebisa bango biloko batonga, menga nazo yebiso mutu na mutu mboka na ye. Na lodja. Bao bazo bima leader, bazami balé ou bazo we la leadership. Lambert Mende na Jean-Charles Lokoto. Ok na Kataku. Oyazo we la leadership kuna tozana Lutundula na Cheu Kitondo. Frank Diongo pe Kataku. Frank Diongo Kataku. Mais Frank azo we la te po yazana Kini. Na sansa ko we la solo Frank akota kate po Frank azo we la de na Kini. Frank si koyo na pouvoir royo tellement que l'équipe ça ne marche pas. De Frank a yebisinga albi Benoît Tala makambo a Sankuru. Ya tu na kaka kanga qu'est-ce qui se passe? Yangwa no monitango bengi albi Benoît Kende. Parce que Frank a yebi Sankuru bien ti. Ngande na yebi Sankuru. Pour la vérité, Frank Diongo na 2011, ngai na tuna comment na Kinshasa oza danger. Mais na Sankuru okendaka te. Ayebisanga eza soni. Toza bana ndako moko. Plus surtout elo récemment en 2006 il y a bitumba ya Lambert Mende na Olenga Koi bake ko bunda liboso ya peuple pour un discours pe bango nyonso moto imata deuxième azati yangwana ndi nazo bana yoke yangwana ne s'intéresse pas parce que yoka sonyo wana se retira ye pa kendaka na 2006 wana akende ko cha mutuna boya monika moto papa amzo show kitondo akitaka na lodja ki moto ya besoin kuna show kitondo na lodja ba conflit wana moto nde ya zonga nda atikala na Kini mais muto ya bandi koloba ke non to kende moi muke to lukanini to créer nouvelle génération to longola ba conflit to lukate bisika berere ba vie na biso basala ezande biso tozo ya sima tozo ta la politique ba vie ke za mabe tozo lukato ça dit que la jeunesse c'est nini yo za chargé aux éduquer jeunesse na minute aussi on demande quelqu'un au Sankuru politique qui a Lambert Mende depuis à Fidèle à l'état ministre de la communication so ko na bandu ville bazana na télévision motoko a Denis Lesi au moment de Lesi que no pétage mais Denis Lesi a même là ba villageois télévision na bandu ville attaque Musakata okuta nzondo après ça vous combo ya nzete na bango télévision na bango Sankuru na 6 territoires ce qui Lambert Mende a quitté na Sankuru télévision ko la ça image na ezate Malika ministre information. Moi télévision. Yo osana radio. Acha RTNC. Non télévision vidéo audio vidéo. Vidéo na ye bon télévision na inde. Oui osana chaîne radio. Na chaîne radio. Mais tous les sites territoires à Sankuru pour mon télé. Exact. Il faut sur ma canal plus. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Ça normal. Vous avez la nini na Sankuru, vous avez la nini. Et là, on est dans zone tout n'est-ce que ça. Yo l'équipe député ou l'équipe ministre était mon ami radio na Sankuru. Oui. Mais il y a l'équipe ministre Mbalombal. Yo zotanga ba million aw. Joseph Kabila yana Sankuru azange sika ya kolala. Akenda kolala na wapi na Bujimai. Yango Jean-Charles kotanga l'équipe ambassadeur na Chine atonginda kona défi. So bozo wela nini? Elo on a bengisi yo na Sankuru bozo wela nini? Bozo wela nini na lodja? Zela libele kufa. Le bozo wela nini? Lambert Mende kuvanda na Olenga Koi. Basenga naka toujours pardon. Oyo ya limbisanga oyo leki limbisanga bayamba. Ba osenga pole fo tanga ba ya limbisanga ole. Eloba makape mabango pete olobi eloko moko. Oui. Soki ba komi anoko yoka nasi na mona seri mususu na bon marché. Ba yepe na fikina batiki Sankuru ko na kufa ba yanda bona na ba fikina. Okoyoka kaka balingi ba banda koloba grand frère limbisa oyo leki nanga limbisa toyokani melobi bato bazoboma. Donc eloko bazowela na yebite il faut ba bango nde il faut tout na bango pe il faut benga pe bango ti. Otu na baloba na nous vérité au juste c'est quoi bato bazokufa nini? Bakufa na malaria te.
bazokufa na minduki oya popo oya 00 mais ministre intérieur aza mwana sanko nde eloko wana ndi nazokamwisa ezokamwisanga nazoyeba te soki azozela nini mais espérons ngai nalobaka ke topesa ye nano chance totalela ndenge nini akoya mais nazomona mpenza te patience ekomokoma ubu na mbelo nambelo chacha lokoto nayebisa yo meme pour ne pas que je puisse me tromper. Je condamne fermement nalandaki audio oyo vidéo leki ndeko ya parti ya ministre Aselo olia mema pe na ke na port oyo babengi port moko buyi eza côté na biso longwe port moko ya Benadibele kombo a tenir réunion alobi trop c'est trop donc ekomi kaka mutu na mutu copier les mal comme Kondo Chumbe bazo sala comme Olemba bazo sala biso pe lukungu to sala donc ekomi neti copier coller mais comment l'information na Kinshasa ezobima te kasi yo wana obimisi yango ti il faut kaka mwana mboka abimisa na yebisa eloko mususu tango zotuna qu'est-ce qui se passe ngai Benoît je confirme muta devienga na mona na Goma Lambert Minda Vandiboy Joseph Kabila Vandiboy Jean-Charles Okoto a Vandiboy nazolo babango nyonso oyo bazolanda nga bazolanda Joseph Kabila tuni na Jean-Charles Okoto na Lambert Mende qu'est-ce qui ne marche pas binomi baliboyo kana kate Joseph Kabila nazoloba tovanda na de la République tovanda bango nyonso bazolanda tovanda na ban nangai Fofana mutabandaka lisolo wana Lambert Mende abi président de la République personne de konangai musala peut-être ndenga azana musala te nde toza ko s'attaquer awa ngana zoloba no Jean-Charles noko nanga Lambert Mende noko nanga bakotiki la sankuru nini kote mama nanga na lobaka kaka obana bango bazana la poto bauta la poto baye Kinshasa bakotiki la sankuru nini next génération na biso ngana yoka na munoko nangai Jean-Charles azoloba na mukonza mboka biso ki bopesinga musala kimia ekokota esala 2 jours te Jean-Charles est nommé ambassadeur na Uganda après Uganda Chine mais bango mi balé kimia ekota kakaka te ozo kati na niveau que président so tu Jean-Charles Okoto alobi nga na yebo tonga ndaku parce que Joseph Kabila azali na ndako ya kulala te ayeboye na kuti na loje loko te soko komisiko na moi même la pilote toza un avantage nyonso ko développer pa na biso ba commerçant baza victime parce que bazo banga ba crise politique bazo piller bango ba commerçant ba bito kotonga bana nga jube azandoko nanga ba commerçant bazo jube akufa ka boy ngai na vanda un jour na fini lokoto Michel Dioumou Martin Mouko ane pote kita so komina kisangano olobi fini mutetela baboyi baba za mutu na biso apona o asala kana kisangani tango omoni seri boy ko sala système ya ko former bato pona ko zoa permis biométrique nde na ke kukuta bato ba organiser biloko ane zalaki fini lokoto ina Michel Dioumou na kuta ina bango misato na Martin après na yebisi bango vie mais bino po nini boza ko investir pa na biso te me boza na banda kwa wa babiloko moko makasi et pas na biso bozo ça de l'autre côté muta répondanga bien c'est fini fini le koto oui fini parce que yana za représenter ya bana Diallo na ba viko wanga akuchwa na mongo babunda fini de leki oyo nazolo bana zalaka na dagri le koto yenda lobi nanga Benoît olingi to kende ko investir et pas na bino pour Butumba ba PDG donc c'est pas perdre des biloko na Kinshasa maza mutu ya ovungu même village na honorable Franck Edion et commis au investir batumbi au investir donc nous devons déplorer politique oya ba politicien nyonso ya ba yaya wana mutu oya kolobaka sala ka crime azate mutu na mboka na ye bazolandanga mutu na mutu plus surtout mutu na mboka na ye donc comment basala neti moi sous forme ya ba royaume milice moko boy ya mutu o contredire te
okoki koloba te ke o Fofana au place wana olobi mabe. Ah. C'est un autobeta bato ya député moko, député national, bande konae bazoya koyamba ye. Oh, honorable Alexis qui est Michel Lobia. C'est-à-dire, député national, ça moutou à Diallo. Mais le col, il fallait qu'au colo, il fallait qu'à Bac, il fallait qu'à. Maintenant, village, tel les airs, il Fofana, député tel à quoi les catés. Mais quand Metozo le Baketozo en la période de la démocratie. Basile, écoute, une VPM intérieure. Démocratie. Démocratie, Zola qui s'appelle. Sala makambo ya malamu. Ne peuple ba pona yo. Mais koune komi politique ya terreur. Donc, ce qui même à ton meki kolobama be ya mutu moko boye batumbio babetio tout simplement pour na kozwa ka ba électeur en otage. Nde ozomo na place ngana zo. Pe odune nombre ya ba rôle net Lubef faisait mettre deux sièges à député national. Nde place nazo regretter Lubef le pouvoir ministre de l'intérieur. Ou azo représenter gouvernement central mutete là. Azo sala nini. Père avocat. Gaï n'a pas un jour. Père avocat. Mais pour un état de siège, bazo sala na goma. État de siège, il fait ça la peine à Sankourou. Oui. État de siège, il fait ça les mandés na Sankourou. Bah ça la bouclage. Vous avez cherché ça. Il y a pas arme. Cinquième président, maman Père Outakuna. Il est mort président le ban stade. Alors on a lengo moyanyu. Dima wale ko la part à Camilane. Voilà. On a 25%. Donc, et là, comme mon côté, bah, vient à Bissou, il faut normalement basser les pas en arrière. Parce que logiquement, Bissou est toujours matasissima, il a fallu que nous tout n'a qu'un débat question, bah, conseil et pas bah, vieux wana. Au vendina vieux zoyoka. Mais pas na bah, vieux moyen. Moyen to kende. Mais là, bah, tes autres tangana comme on a. Moyen to kende. Mais on a les pongi, on a mouki na tango, côté na douche au sokoli. Ola tipe bilamba otamboli o matimu nazana ndeko nanga cousine moko asalaka na Croix Rouge Internationale azui financement ya mundele moko alemba vie mais représentant numéro 1 otako kufasa mutetela alinga kende kotonga école na mboka balobi comme yo za ko partager même point de vue te na politicien na biso moko boye okotonga te tu peux comprendre ce qui nazui même ce qui nazui même ingénieur Juju Atunga école na mboka na bango ou le fait que tu es contre un leader ba buka ba longola na baton na ndenga kindoki comment ndenge ni mupepe ya penza na moi boye alors fono soma bala sai ba parce que lokola za mutu ya vele mutu ya Lubef kuna wa Mbonyama aye kokoma pe député na Lodja basala tout akota na prison à pedamanda. Donc ce qui se passe chez nous, je te dis, ezali triste. C'est pas ça, Nini. Pas monsieur Rominasou. Pour na kimia ezala. Et sengeli chaque territoire. Ba benga ba chef du village. Ba maman ya chef, ba maman, ba mère chef du village. Na ba président ya chaque village. Pour bato wana nde ba yebi bato basala ka ba crime. Ba tia ba to hato ne ba hatanye ekolo. Ko tia ba loi. Ya ke soki bomoni mono ya zo sala mabe bo dénoncer. Tango kokomaka ke batelemisi mutu na mboka tel bakanga chef du village ba yebi parce que comment na marché ya ba criminel bato bakomi kolia kaka na musala wana crime wana ekosila kate soki loi moko impunité moko esalemi ya makasité dans chaque territoire. Et après tango to ken élection ko sanctionner ba yaya wana nyonso on failli. Bah on y a surtout bazo. Avec développement mais celui qui a salé l'élection les députés miezeli. N'imagine. Donc il faut si qu'on a sanctionné bango va mususu ya sika peut-être uta et il y a oyotokoki ko espérer sinon te tozo kende de malapi na kanisa ki gouverneur akoya ko relever moi défi awa mais nazo mona gouverneur on dirait pas azo banga parce que tozela ki mingi na jilodi. Il a fallu banda ko sanctionner même ko kanga. Pe aza avocat. Pe aza avocat na yoki mutu moko akangite. Te bazo kufa ba odi no sepete même il fallait même tango bato bazo kufa wana gouverneur il faut akita. Ayeba. Tout le monde a ta image. Ko bato yo ba akoma kate siko bato bakobanga ndenge. Okenda kate. Ovani na lusambu bien sûr. Province où diriger Sankouro, il faut gouverner la tambo, la capenza, na cortège à basoda, à comita la walikambo, ils allaient à Kangi, à comita. Ce qui est impunité, on est civilité, papa. Peut dénoncer eux, le bas Etienne Tshisekedi. Alors, bien la politique,
et l'autre il dit communication exatée. Mais le mal au Sankourou, communication exatée. Nana ko communiquer parce que bango moko ne baza bakte. Comment le radio na o ba mena sagaote? Ah, ngai moko yo kutolo ba combien de fois ba betanga masasi. Ngai ozomona bazo beta masasi boye ba mama baza kolongola bilamba mwana wana kukufa te, mwana wana kukufa te. Na défendant Sankourou mais na comment en 2018 quand na laki wana ba kitona ba betanga masasi mais ba yeba te na uti na ma lubefu. Donc, Sankourou, et ça ne va pas. Souci des autres, ça la question développer chez Bisso. Parce que Mboka, mon côté, qui ko développer ce qui va pas y bazate. Il faut batubaya, ba investir. Mais avec comme au ebisi moninga to kende pa na biso et pa na bino babo manaka. Bon, comment la kaka bango mo konde batuna ka mais bozo sala nini? Mais bino bozo sala ba crime ndenge on a to koya na batango ya ko développer ndenge ni. Yoku tolobi oza professeur université. Moi non comme à niveau université ça dit aza moi non aza na bonya. Molobi ke oyo aka soni koloba ko za mutetela. So lorsque on monte en école primaire. Moi non aza peut-être azo luka même cahier ya kokoma ou bien cahier crayon. Oyebi ke mutetela ngo ya mikolo. Po toza na kitete mutetela tango akala. Tozalaka fier kozala ndeko Lumumba. Tozalaka fier kozala ndeko Papa Wemba. De quoi Jambolek. Et puis il y a quand même que Kofi Olomide aza mutetela. Ah bon? Kofi Olomide maman ni mutetela. Oh, Équateur était. Mutetela. Boniko. Kofi Olomide maman ni mutetela. Ce qui kokufa kala mingi te. Maman Kofi mutetela. Kofi mutetela. Adolphe de Miguel mutetela. Et Manda Chate mutetela. Yo zoe babande konote. Je sais pas parce que Manda Chate vous parle même qui t'était. Oui, Manda Chate na ayemba tanzimbo moko. Solo la rappel na. Moi Adolphe ayemba ta au moins. Maintenant donc batetela ba bakra. Ce qu'on t'a dit luambo makiadi mutetela. Mais moi na mobale mongo. So ikombo ye mongo eza ya biso. Mais on dirait naza kumitu. Vous avez 3-4 personnes qui quittent ça tous les 6 provinces. Oui, le moko yebi bango. 4 à 3 personnes. 4 autant qui bazo kiti sa génération mobimba. Surtout ça l'année. Lilo basuka nazo senga ke bakulutu batika mabe bazo sala. C'est connu que balingi ba mitika comme étant ba député Eli Libela. Donc comme royaume. Ce n'est pas mauvais bazala ba député. Mais est-ce que bakoki ko ramener pété ngai le kinabino ngai Benoît Wichinja dile kinabino Olenga Koyo yebinga Shokitondo yebinga Lambert Mendo yebinga Jean-Charles Okoto mon oncle bino nyoso Moïse Kanganga pire petit na yo. Mais président yamba bato a Sud Kivu bato a Manyema. Mais pourquoi bazo yamba ba politicien à Sankourou te? Ba yamba makaboyo kanezala kate nga na zonga na petit abato na nyoso. C'est ça ni. Na yebi kutu te peut-être faut Jésus-Christ ça c'est quoi? Ba yamba makate? Ba yamba maka. Na yebi te bazo luka nini? Peut-être tango bozo wela ki député, bozo wela quand même c'est normal. Mais ti boza ba eli bozo wela kaka. Ngana linga kina mona ndenge bazo wela wana ba wela ta président. O atongi hôpital, o atongi université. Ba wela ta président. O président c'est ça siège moko. Mais bino nyonso bokoka na ba siège. Mais bobo manaka kaka bobo makape kaka peuple wana. Je te dis, ba peuple nyonso bazo kufa na Sankourou dans les 6 territoires sans que le député élit. Bangonde bazo tinda bato, tout simplement mutu na mutu aliga a zwaneti moi royaume naye a dirija kaka ye moko nde bangonde bazo bomisa bato. Kopesa ka bato ba minduki, kopesa ka bato ba munition ba 00 ba bomaka. Na yo po ba contrôler ka bato. So minduka ke comment ça? Bongo ba bato ezo kende ba mituki kenda kati. Dis-moi même sécurité nini. L'autre est allé kombute wa papa wa maman na lingo chewa lu Sankourou kola amboli kala kaso. Owa du gouverneur Gilles Elodie au temaso tche taka kushando taka espérer da wa yo sala quelque chose. Impunité onena ka wenda la jo. Engelo kasambushila na mbutona atala na ngo kambolana. Ore leve kanga défi. Daniel Aselo excellence VPM wembe yaka suteka kona ka chamileye. Tambo heko konga keki kena ya kolo VPM
Tombalo silence, s'il vous plaît. C'est votre frère Benoît Wichinjali qui vous parle. Je ne critique pas, mais les kombuta vérité. Aya Soni la kaso. Ou hakona te kola VP Marcel. Te kola VP Monsieur Kitundu. Kukanga nyahende anuko kimbijase. Kunumbisha le commandant de la police. Ordre kone Jackie la kaso. Komete ki hoto. Kula sota kona yosala. Président de la République ayo komo tetela. Kakanda nyosha à côté. Koshonjenda. Wa aéroport che 00. Koye sheribo kendo kodishao. Ministre wa transport. Kowe gouverneur wa akeye wa ate sankure ku difficulté onga akachu hato konge explication monsieur le gouverneur. Dimisa wala kaye très bien. Et d'ailleurs le gouverneur Timothy qu'il est trop excessif. Unache wako funde ho réagisseka. Dimambo ya la ne de côté plus surtout on a lingo Gilles. Sala che otoje ki pomba maka pinise mundato wanewa sala kolo koki kalola. Démocratie dans la kaso wecho adolu kikingu ndukengo kayo simba la mukao ya lusaka le fufana lombele donne tiotekete totane solution la kaso nyoyamboleka trop c'est trop c'est trop choche ndo dimila teketoso tele akoseso tele ana angeso tokawo ya kilo sankuru ato amboleka mena pa etadimbo aya bu le roi ya diamant et sokete tota epunga ambo de na kunga ka capitale ke epunga même yoko ambo de population kene ha u mérite ngaso taku toti kwatu te komena to la tunongo sola ka kawo to tate nongo sola la kaso tate malimi nyonya wa conflit ya kinya wa leadership Nyambo sala wa leadership ça fait 30 ans ndoko tolo kindo kema kango tadim tanzo tadeke mvudu ya nyodi kama mvudu nyodo to la yo futa Nyambo kawe tele ngo cheta yo tu futa ndoko to la lo fele peuple ko nanga teni etadimbo amadi belo wa holo chala ba wa di hopolo la tumbe polo lu befu teni aéroport wa chewoto wa makadame que le peuple au moins souffrance ya quitté ouais hani quand même Fofana lo hande ate dimile ko journaliste yaka yo teket gratuitement zambako chokole. Merci. Kondo nyawo otolotole neye lu pouvoir ko chie teketa. Dimi pouvoir ka kimo teketa lambo teketa dimi bu contre auto. La ka répondre lo a question che ya ki journaliste. Hanje la ne danju critique politicien songolo kana politicien pakala. Wela yori agisele kete we kombe awati we kasal. Mais show chembe yaka da show wa politicien mbambola na sankuru. Nyoya tombalo sankuru e kopaka nyo a grand frère yaki so che ya lo si territoire. Otoloto saka territoire à territoire au village au kuludula ki chanyango. Non, nyu che nyo tombe. Là on nous cite nous tche yako lo sankuru tche naka territoire yako tche trouble yeko territoire yako chato weko mvo sur le plan politique nyako kokola nenyu bishana kawa moyo wa kolade kokola nenyu tche nyeko parlement zamba nous juger les derniers jours zamba nous juger. Merci. Ils auront toujours voyé. Et ça bien qu'on en a Kinshasa. Mais Moutokasa n'est pas na bango. Si territoire à Sankuru, hôpital à Malongi ezate. Couvez na Sankuru ezate. Manix ya Kimboni. Okozo kisanga couvez à Malwana. Nani aboma pena jam. Poka endi anyanya wanyanya. Aye Kinshasa aguti ba potisia banda kwa minene bambwa ya minene. Mais mon tracteur na Sankuru azo kabula ba machette. Quelle honte. Candidat député à quel Sankuru a appelé ça ba machette. Ndelo botikeli Sankuru. Batikeli batoka ba mandia. Merci. Kemba. Manix, osu sangana na nyawana. Nyongane. Ongane suna bene jamba. Anyanya, Shaze Kalumba, yeah. Anyanya, Shaze Kalumba, so yeah.
enonyenga na kisolo shokolo fumbe enonyenga na kisolo shoko ya fumbele Seka Lumumba enonye kumena na kisolo shoko ya fumbe